Merci Fally Ipupa pour la question de la discipline à l'exhibition que il est très différent na ba collègue ne mususu ba musicien Congo. Pas solo la vérité. Pour mon artiste mususu ko kabele soki combien soki affection za nango te na mboka wana na salwana akoya na epete. Bah mais Fally Ipupa exigeant hein, trop exigeant. Trop exigeant là c'est normal na niveau na il faut comme ça. Pas solo la vérité. Comprendre Fally que Angola ozoya ko beta ko jouer pona public ya bangolais na bangolaise. Ozoya la bato mangala penzate. Pas solo la vérité. Bande konapsa mangala pona la confusion, désordre. Moi mangungu bazar rapide mais pona ko concrétiser makambo. Mingi pesanga kabelanga sombelanga nenge yo moko ka oyemba. Pas solo la vérité. Maison à production Lukiza Mokonzi. Nous avons continué avec Fally Ipupa. Bon, tout ça a déjà possibilité. Il y a deuxième tour, il y a Fally Ipupa. Dans le stade, il y a Skokeru ou bien il y a 11 de novembre. Pas solo la vérité. 2022, mon bimba. Musicien, mon côté dans le monde. Il y a tombé ce stade qui a plus de 120 000 personnes. C'est Fally Ipupa finish. Pas solo la vérité. Presse ya Congo babengi diaspora ngana yebi bango nyonso te. Bule ke nga mutuna loba lingala mnaza na contact na mwa makamba lingala na yebi bango nyonso te. Siko mituna yemoko Valdano yemoko Kebo so ba yebi atate. Pas solo la vérité. Niveau bon memelaka forme na bino osala journalisme. En tout cas, avec tout le respect, eza susu ya niveau ya falite. Nazo sang sabino nyonsute, quelques journalistes et quelques programmes. Formo ba memelaka journalisme na bango eza susu ya falite ezala ya ngata libante. Pas solo la vérité. Na sala ki promesse jurango ke ba journaliste ba ozala na kati po ba landa concert po ba sala pre ba analyse na bango ngape na cumprir liloba nanga. Cumprir que mazinta já sei quoi cumprir isso aí promessa na sala aqui Willindek na pesa que ba fita pas solo la vérité toyokana ki côté mon côté que panda balance ba journaliste po baza na kat bazo ba image toyokana ki place wana te pona concert toyokana que ba journaliste ba kokota normal Cocote ezate que na côté na billet ya VIP ou bien ya moins. Ezake okota na stade. Pas solo la vérité. C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toute tendance, nos clients sont les plus privilégiés. Pour le touriste, vacanciers, professionnels. Que ce soit pour le repos ou un passage dans la capitale de l'Afrique, Kinshasa, la Villa del Pirlo Auberge met à votre disposition des chambres ordinaires, chambres exécutives, cuisine propre, spacieuse, luxueuse, bien meublée, afin de passer d'excellents séjours au sein de ces installations. Où que vous soyez, dans les 4 coins du monde, faites votre réservation sur tous nos canaux de communication, téléphone, site web ou sur notre page Facebook. La Villa del Pirlo Auberge vous garantit une connexion Wi-Fi Internet et intranet haut débit. Villa del Pirlo Auberge. Dormez luxueusement. Pas solo la vérité. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service convoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle.
Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Pas solo la vérité. Hugues la coiffe Icoté. Hugues la coiffe Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoiffeIcoté.com. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Pas solo la vérité. Salut à tout le monde, particulièrement aux abonnés de Solo La Vérité TV. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je sais que là où vous êtes en ce moment, ce beau monde directement, vous voyez que nous sommes en Angola, précisément à Luanda. Juste pour vous inviter aussi de s'abonner massivement sur notre chaîne de télévision Solo La Vérité TV. Big salutations à toi, Miguel ma papa Ngilingili, sans oublier des Christibango derrière la caméra, hein? Dadou Daxmia, la Tatiana Boya, Nadejingenga, Emesoko Ferré, Office Singhi, les boss, big salutations à toi. Comme d'habitude, je ne suis pas toute seule ici, hein. Je suis vraiment accompagnée de l'un de nos artistes, l'un de notre acteur connu sur ces pays, aussi partout dans le monde, du nom de Taliban. Il est aussi parmi les 3 producteurs de la concert Yafali Poupao et Betamaki Awa le 21 janvier na stade 12 Koke Robongote, hein. De Christibango Toleka. Pas solo la vérité. Bien quand na ebisa kibinoko, je ne suis pas toute seule là. Naza accompagné na moko ya ba acteur na biso ya munene ya mboka oyo, et il fait aussi partie parmi les producteurs au ba produit Fali na kati Angola. Donc ensemble ngana binu na batu nyonso ba otala biso de découvrir réellement comment était la production, qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a des critiques, des biloko wana suna kati ya mpanzi nanga boa tarde Taliban. Boa tarde, Sandra Kimpala. J'espère que É verdade. É prazer e obrigado mais uma vez pelo convite neste teu programa. E estou feliz em te rever. E já agora vai valer feliz ano novo, né? Estamos ainda em janeiro. Feliz ano novo para ti. Bonne année à tout le monde. Je sais très bien que esse programa ocupa na diaspora. Mingi na balobi ya monoko na biso ya mboka lingala, un peu français, même anglais. Bon, bozo Happy New Year's pona bino. Il y a tant de personnes qui ont mis tout, mais Taliban apparemment ils allaient en angolais, mais un angolais qui parle lingala comme ça. Lingala on peut à tout droit malgré moi qui me ramène à tout droit. Ou répondre une à votre pose déjà question. Pois é normal. Eza liboso boye banan Angola na Congo démocratique to ça la frontière. Nga na botama na province e kangama vraiment na Congo démocratique. Na mboko nga na botama municipio ya Damba na Wish. Ti na ba Congo tozolo à près 200 km seulement. À près 200 km. Então c'est normal. L'histoire ya Angola pona loba lingala e banda na ba ancêtre na biso ancien na biso di Vieta. Poto yebi bien que Angola na Congo ba bundela ba indépendance nzela moko. Ba Angolais ba bundisi ba Belge po ba libérer Congo. Ba Congolais pe après ba bundisi ba Portugais po ba libérer Angola. Donc biso na biso. Question langue pe parents na biso tamba kimaki ba guerre 1961 o tango guerre indépendance bandi na Angola. Après tamba bandi ozonga yango loba na portugais regressado bandi ozonga regressado regressar ezako zonga. Donc tamba bandi ozonga wana ba déjà na minoko ba yekola na Congo netinga ezala directement ni Kikongo à l'état na lingala français mbala moko.
Donc yango nga na botama na kola na 5 langues en même temps. Yango ebanda oloba manandako. Papa ba oloba portugais, Kikongo, Lingala, Kikongo à l'état, aumento la mazuke na français. Yeah. Na français. Ouais. Então é por ali. É dessa maneira que eu aprendi. Bon, après a guerre, na Vanda Penakisasa, de 1992 à 1997. Après avoir la guerre qui a chassé mon maréchal Mobutu Sese Seko, de la République d'Isaïr, après l'entrée de Musée Kabila. Je crois une année après. Hein? Un an après, une année, comment il dit? Une année après. Ouais, vous comprenez que question est article portugais na français. En tout cas, to kabwana kakoto. Au moins, na portugais qui na féminin, ka même phrase, mais na français qui na masculin. Donc, ce qui est na portugais, na ngana loba unwanu est na masculin. Ce qui est traduit littéralement en français, aux ala un an, alors que ce n'est pas comme ça. Il faut que je dise une année. Une année après, mais sinon, bonne santé. Non, santé ça bien. Santé ça bien. Misales Okende Kitoko, artiste que je suis. Bon, pas film, pas oiseau, c'est là qu'il y a toujours mes oya. Mais na kanga qui bien né en 2022, na des grands spectacles, il y a théâtre, moko na CCB, Centre de conférence de Belge. Maison, tous en Angola, parmi les maisons et salles. Salle. Il y a spectacle. Pour un spectacle, talaki bana mikio na sala ki rosa os espinhos na kanga ki ona maison présidentielle bat ba mona ki ba image. Ça veut dire quoi? Nazo jouer na podium, président de la République, sa femme et leurs invités, bazo talanga en direct na Palacio da Cidade Alta, né? Yeah. Et bon, et Simba qui était dans le 26 novembre pour Nambula et Betaki. 21 janvier, to fungoli bien année 2023 na grand spectacle il y a notre aigle Fally Ipupa El Maravilloso. Bien, au Taliban aussi, Aza, artiste moko ou acteur moko, en 2020, sauf que Corona m'tegi moko compliqué biso mo muke, asangisa ki acteur na biso congolais, au bafanda en Angola, basala ki film moko na hommage ya Chico Pululu et Dadidi Kambala. Sauf que kaba Corona onenge yaki wana, et sala ki biso mo mobulu mais film pesa na moto pa mundi ya go sepila. Ata film na 2020 wana. To sala mamram nango to zaki nango posa au sala te mais oyo ki ko intéressé abengi biso pe awa directement. Et l'idée ya ko sala film on est réellement autant. Bon, idée ça va que qui bondeko oyzala déjà entre nous les Angolais et les Congolais. Nga art nanga na banango en Angola mais na ko développer ngo moi muke susu na Congo. Na Zaïre. Moi, je parle toujours des Zaïre parce que ça me fait du bien. Non, à cette époque, ouais, c'est ma Zaïre. Ouais. Dadinde, Chico Teme Dadi, Azalaki Dadi di Kambala, que son âme continue à reposer un peu. Azalaki parmi bactéries, bon, on a banal talanet source et inspiration. Pour l'époque, on a bien abisso sans souci, au talikoto, au batitolas, ba mama yenga, Chaco. Yemo vienga dia Dios bon bato nyonso nazotanga ba grand acteur oyo bambata siala basiatula bamogondo so natal nini ba Nicole Miraesa omoni bakombo nyonso nazotanga donc eza bakombo ke erekoki na bandaku tozongi bapresse po toya otala maboke wana. Moi, en tant qu'acteur, na bana otala bango net fond il y a inspiration. Il y a leur manière de yako jouer. Bon, eloko ane tikala na mutu ba ne passé na zonga na Angola. Tona yoka ke to perdre Dadidi Kambala en tout cas na ngai na tikala bongo tende na yaki ozo ide na komi histoire. Na sangisi pe na question ya Chico bana ikutu na Chico. Mais question ya Chico etalinde que eza mo eloko moko personnel parce que na famille pe bandeko propre bana kasi ba botama bien mais bazwa maladi oyo personnage ya Chico Pululu bana olakisa alors que parmi bana kasi nanga bana mona Chico neti
force moko soki atali baimage ya Chico ebanda opesa force yango esalaki andima okota classe même na condition na ye wana physique et mental andima okota classe bamisala na kati ya ndako abandi osala yango kaka mpona kotala Chico. Alors ntango aye ocomprendre ke Chico bon atiki biso en tout cas esalaki epasi na niveau moko nde naye komonake te nzambe asunganga nazongisela ye Chico lokola atalaki kaka na image nameka kozongisela ye Chico akomprendre ke Chico akufi te aza ne kaka ya tina ye naye kozwa mpe ide wana nakomi filme tosangisi baacteur congolais bamisusu mpe bangolais bavandaka na Luanda bofilme grâce à Dieu ebimi très bien tomemi yango na bafestival moko na Brésil toganye na édition 2020 ya festival oyo mimbu boko investigue na Bahia eza eta moko ya Brésil nde toyaki kobima meilleur film et meilleure histoire comptée. Meilleur film et meilleure histoire comptée, oui. Mais aujourd'hui, Taliban se retrouve dans la maison de production et non il y a théâtre et non il y a film mais il y a musique. Des colombanateurs, il y a la maison de production à musique. Peux-tu nous expliquer au moins qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, bon. Lukiza Mokonzi, esa maison moko ya production existe déjà, ça fait longtemps. Ngasi na travaillé na Lukiza Mokonzi comme acteur. Bazo sala nga production na Lukiza d'une manière générale, mais nga moko pe na sala ba na opesa ba po une soutien pour na makambo tambola bien. Bon, production nyonso ezala comprenez hein, comprenez c'est un angolais bon. A palavras aqui é procurar même. Yeah. Soto lobeli production na mutu atanga production eza problème te eza nete journalisme partout dans le monde journalisme eza journalisme to salela ni caméra devant nous journaliste avandi a utiliser microphone azotala na caméra donc base eza ka yango moko eko changer de langage. Alors que production, quand on parle de production, tozolobela kaka, même chose. Mais na mutu atanga ngo mone la difficulté te ba kumbe koto ba zongse koto ya kusala ne ngo bien. Yango monique maison ya Lukizaya esala déjà production na théâtre, esala na cinéma. Sikoyo nde tokoti na musique. En tout cas, ça toute notre première fois na musique internationale. Local to sale lango ebima bien. Yango to monique te to sala pe international nzamba sungine bimi pe kitoko. Bon sala pe international. Alors parlons un peu de l'organisation. Comment était l'organisation ya concert Fally Ipupa? Bon, en tout cas kenda bien, le cas qui bien, ba collègue nangami baleo ba kumbi kombo ya maison ya production Lukizaya. Mokonzi ye moko falia bakiseli biso monene pour a sentir grandeur. Ya biso bakolo maison ya production. Ye moko bakisi Lukizaya mokonzi monene metozalaka Lukizaya mokonzi. Les deux frères Valdano Lukizaya na Kebo Lukizaya, moi-même Taliban, bien Eduardo Kialanda presque ma chegada mais Kialanda c'est son vrai nom hein. Ouais, Valdano abenganga Taliban tokutana mwakala. Maison eza yako telemaneta parade et puis moi mingi to bimana moi force to redémarrer oui c'est ça mais idée ça comment bon le problème est ça to meka ki ya bonga kwenda notre musicien angola ya munene to sala 50 ans ya carrière ya bonga vient ndimi to sala on a Portugal mais biso to moni bon yo za musicien moko angolais international ko sale la koka nyonso na Portugal ezo simba te photo sa lovement na mboka na Luanda tu sais bien que bonga zala un peu révolutionnaire et simba ki te pona question politique ba élection bandai ko ya bon ba vie ba bengisi biso c'est normal que bo dozena no mwa muke bo bimisa spectacle ote aprende bo talango mais to sala déjà na mwa makoki oyo ke lokole bimi déjà ezonga sute po ya oluka banzela mususu nde tovandi to décider to yesa Fally. Ouais, to yesa Fally négociation banda Sanda Kimpalo bozomona za parmi bato liboso na bengaki Sanda lukelanga mutu oya koki kochanga en contact na Fally Ipupa po numéro na ye nazala nango ya kala à l'époque de quartier latin ebenga asute le ka asute
Sanda pesanga numéro ya mon vieux on a respecté mingi Junior Amorim. Je salue mon vieux Junior. D'être solana vieux Junior le kata inerditante. Nde aye uchanga en contact na Fondeli Akis. Mais avant que tu Fondeli Akis sina zwa ki pe contact ya Suleiman. To sololi to meki boy c'était bon, là se sentir un peu à l'aise. Na zupe numéro ya Fali ta na tindeli ka message yemo kutu azongeli a réagir ouais a bengi après to bengi bon ko sole bando ke nango normal na yemo ko ça va après to tali situation administrative bon et ça pendant le bavement que merci Fali pour la question tali discipline à l'axibiso que il est très différent na ba collègue ne mususu ba musicien Congo. En tout cas, il faut différencier vraiment Fali Poupa. Pendant 5, ça pendant comparer administrativement parlant, Fali Poupa na niveau ya discipline, organisation, na éducation ya yemoko mutunano. Na yebite na niveau ya Congo, na yebite peut-être na oyeba pe ba mususu. So bazali mena ba oyo nga ici na zala na ba on a contact. En tout cas, baza mwa musika. Donc de 0 à 10, bango bazana ba 1, 2 pour bakuta na Fali mutazana 10. Bazana mwa musika. En tout cas, Fali Aigle, merci na discipline, merci na éducation, merci na humanisme, na kibo motonano ya Fali. Bon, tant que benga qui en a bosoli, bossi mettre d'accord. Mais bien sûr, le bosso tolukana disponibilité. Pour mon artiste mususu ko kabele soki combien soki affection za nango te na mboka wana na salwana akoya na epete Il fallait pas exigeant, hein? Trop exigeant. Trop exigeant. Là c'est normal na niveau na il faut comme ça, bien sûr que aza artiste asa like pe banquette na ayo comprendre que te combo plus sona na biso misato ezala ya Taliban mutu nyonso azolobele Taliban bon ye moko bendi image ayo comprendre à l'époque. Mais penza te quand il était à Quartier Latin, mais rien à voir. Banel qui déjà belé à 16 ans carrière solo. Il faut respecter. Tinenga monique comme ils ont sonné mingi Taliban na batu nyonso atuni Taliban mutu moko te apesi rapport ya mabe. Ba rapport nyonso ezala ikaka positif neko to continuer li solo tant totali question ya disponibilité na moral na bon fali aloba ki abombeli bisote. Dernière fois nazalaki na Angola na bimaki kuna na longwa Angola te na donc il n'était pas content. Oui, nazalaki content te nous tava alegre. Oui, azalaki satisfait batu basala ine production wana neti moi situation bien le kana ina katite sala ki epe bien te. Yon nasenga toujours na batu yo mutu so sala loko kanisa mboka. Likolo ya yo mutu moko ko bebisa mboka mobimba. Ule ke fali asali après peut-être 10 ans aya Angola te. Ka pona moi nombre wana ya batu ba bebisa na comment ba bebisa ki ba faire na ye. Tampona ko zongisa mariage wana entre Fali na Angola na ba fanatique. Mais bien sûr, faut écouter ba exigence, écouter un niveau ya Fali o ya zalelo, écouter biso biloko ebele. Écoutez biso biloko ebele mais grâce à Dieu et simbi po résultat ya ngwana bat ba moni concert ba moni ndeni nelekeli yemoko pe abimi awa très satisfait na esengwa makasi ndeto continuer. Ouais, Taliban, parlons-nous un peu des obstacles ou des difficultés connues au Bokutani Nango pendant l'organisation, parce que je sais qu'un concert oyo, ils a concert moko il fallait déjà les cadets picala. Il faut les cadets de picala. Je ne sais pas moi où cause à trop quatrième date ou déjà boutier pendant Bobande Makambouana. Expliquez-nous un peu des obstacles, difficultés. Oui, bien sûr. Biso to bana une négociation a fallu na bande le janvier à 2022. Ano eleki janvier. Toyokana ki ba mois ya juillet date le 15 concert il fallait le kana na date wana. Nyonso organiser ba condition nyonso to respecter. Mais toyo kwela le 8 juillet to kufela ki notre ex-président José Edouard dos Santos, notre papa et nation, que son âme continue à reposer en paix.
nde yaki koempêche mpo mboka ezwaki lutu national day national il y a 7 jours boule le 8 7 jours après kotomber vraiment exactement le 15 elingaki esimba te toannule date elandi tobanda ozela ke bakunda nano apres kokunda nde tosali concert tobandi susu négociation ya question ya disponibilité tokokaki le 6 mwa space ezalaki esimbaki me epesaki bien te totambusi su date tokende yango le 20 le 20 tomekaki deja kobanda bapublicité fali kutu atindaki mpe deja video ya confirmation ya le 20 tobandi olekisa video me toye comprendre que space national elingaki ekangama mpona baélection mpo baélection esalemaki le 24 août nde esimbaki te toannule su date totambusi yango novembre le 26 tosali makambo nyonso eleki bien publicité espace oyo batikela biso disponible ya shkoker mpona près 20 000 places tokangaki baplace yango babillet tekamaki normal fali aye bato nyonso bamonaki fali na date wana mais jour yango ya concert mbula ebanda na ntongo ti jour suivant esimba nde te fali azonga bamusicien bazonga bon totikali na badouleur wana nyonso ya mutuka na même butu wana tovandi réunion fali aconfirme le 21 janvier ndenge bazonga biso awa mosala ya publicité bandi ya marketing econtinue kutu kobanda te mais econtinue mais toyebi bien que tokwelaki nde baproblème mpe mwa mingi apart ça oyo emonanaki mais moi bato mpe na ndenge ya cc balingaki de toute façon koboykote babebisa concert mingimingi kofunda biso oyo abenga oyo bapublicité ezoleka te oyo baza na organisation te oyo abenga aloba boye wana abenga asala boye na bato oyo bazalaki mwa proche na biso mosala na bango mpe kobengaka fali ntango nyonso yango nabengai fali wana fali omonaka mingimingi tali bandeni makambo kuna ezotambola nene sipe fali faut confiance ezala na bato omoni ke tant tosololaki question administrative fo etali so makambo nini oyo torépondre yo directement yo kanti make tobebisi bambongo wana mpona kopesa oka boye biso mpe totikali boye non eza ke concert esimba yo kende bien biso mpe totikala bien niveau ya publicité oyo bazo exige biso na Angola tosalelaka yango susu te à part ça comprendre fali ke na Angola ozoya kobeta kojouer mpona public ya bangolais na bangolaise ozoyela bato ya mangala penza te bakomonana na bango mais soki total net na pourcentage baoleka ta 10% ya nombre ya bato baza na stade là je t'assure ozoya kojouer mpona bangolais mpona africain mosusu bavandaka na Angola awa même baeuropéen baaméricain mais kotanga mingi bato ya mangala te là je t'assure po bandeko na biso mangala mpona kosala confusion désordre mwa mangungu baza rapide mais mpona koconcrétiser makambo mingi pesanga kabelanga sombelanga ndenge yo moko ka oyemba sopeka sombelanga pesanga kabelanga mais abimisa bosana yeah. J'espère que vous avez des difficultés moins ebele vous comprendre qu'est-ce qui a fait à ce que concert on a to bandaka on a ba date oyo ba raison yango wana moko ba producteur na biso apesi biso mais apparemment selon des rumeurs il y a des gens qui parlent il y a des gens qui chuchotent il y a des gens qui disent de n'importe quoi et après concert apparemment maison production a fallu boyoka ndenge voilà il fallait akepe atape satisfait te ndenge moko ndenge kendaka na batu wa te wana c'est faux to bagisi faux mususu likolo fali après concert kosepela azalai nango kosepela kutu toyokanaki almoso ya commémoration commémoration je ne sais pas moi on peut expliquer ça toko expliquer on ndeni ah moi dîner moko boye OK ouais dîner né almoso na hôtel intercontinental esika azalaki ye moko kutu mutakabelaki biso almoso wana biso te bata me ye moko po azalaki satisfait ouais fallait abike te boya tovanda to commémorer victoire na biso po tolongi
bato basalaki confusion ebele me nzambe asungi concert eleki kitoko malgré moi makambo ezangaki te mais concert eleki très bien nde tovandaki na restaurant ya hôtel intercontinental après kolia tosololi totraité bafaire mosusu mpo maison ya production lukiza ya mokonzi. Nous avons continué avec Fally Ipupa. Bon, tozotala déjà possibilité il y a deuxième tour il y a Fally Ipupa na stade ya Skokeru ou bien il y a 11 de novembre. À part ça, na kati ya ba projet. À part ça, tozotala pe question à Mozambique, Portugal na Brésil. Toujours na Fally Ipupa. Toujours na Fally Ipupa. Mais pourquoi pas bolingi ko associer parce que ba musicien to betali solo c'est pas seulement Fally Ipupa. Na Congo il y a tant de musiciens, pas seulement au Congo, même na Mozambique wana, Brazzaville, même en Angola, il y a tant de musiciens. Pour ne bonga bossa na makambo na soka na Fally Ipupa. Parce que vous comprenez que pas Fally Ipupa mbongo ezokota. Te question ezaka wana te kondima pe. Omoni Sandra Kimpala tango banda vina ya ki journalisme. Je suis sûr que tam sous pe beta ba porte belé bat bandimela kayote. Bat musu ba monio vraiment que Sandra pas bandane sikoyo boy c'est OK. Batalio ba diminuer yo pe déjà. Biso pe to passer na situation. Na ba musicien baza kutu na se donc moi kuto comparer bango na Fally ezate. Mais ba diminuer biso tina niveau wana. Alors que tant que to solo lina Fally alobaki loko moko o to zwaki yango en considération. Fally alobaki biomoni to sala la spiritualité faut simba. Entre producteur na produit nde musicien faut simba pe faut sentir que te naza l'aise na bato. Biso na Fally e simbi ya ko simba. Donc ça que to solo li ezate katikali na mois d'août moko boya sali biso confiance. Na ndenge biso pe to sali confiance. Boule que ba musicien na ba contre belé ba sala anino pes na moi parti bo après moi parti bo biso to kena ombala moko to bangela ki angote Fally pe bangeli biso te nyonso abanda otuna tozo répondre ya zondi ma ça va mais ba tu peux babanda obenga o bazo tindaka ba message ngaso na zina téléphone na l'action kingandi Fally aza transparent aza vraiment ouvert ezate o taliban parama bazo lobate tala numéro tindelinga message kingandi omona parti en Angola mta bengie mais osali boye pona nini ote zaka pona otoucher bino mwa mukete te yona banda expliquer biso formule ya kosala ba publicité biso mo batoloba ngo na tozo to débattre likambo na ministère na bisa culture na administration locale pona ko bambaka ba fiche na ba mire to boye loko po ebebisaka ville ville bebaka po leloko bambango eza kitoko po eza image ya artiste mais tokenda kuna te kolongolango apres soki tolongoli yango ebimisi na couleur bato tokuti na mire elongwe pe omona parti wana bambaka ebebi yango toboyi lelo mingi biso tu tokoma utiliser tobenga smartphone smartphone na réseaux sociaux kotindanaka message publicité ezoleka na niveau wana mais pona nini kaka kozela na babalabala babamba na mira batu soki kosala ndeni biso moko bato boyi déjà eloko tozosolango na administration na ministère ya culture bazosolango na administration na ministère ya culture donc confirmer parce que pour l'instant maison Lukiza ya mokonzi bozaka na produit Fally Ipupa comme bon musicien là c'est normal po omoni ko produire Fally ezate que ce que produire Fally na ne oyo ozala na mwa space au produit sur musicien mususu pour production ya Fally niveau ya Fally ezate que yo maison ya production ce que produire yeke bozela sous moi une année 2 ans ou bien 3 ans résultat oyo kozwa e ko couvrir temps oyo pe mais e ko senga temps oyo nyonso po tozolobela Fally Ipupa ouais tozolobela aigle quelques na ndenge mususu na kotala ben oza warrior hein parce que tu défends Fally Ipupa na bateki moko mais ma sœur olobelinga kala mingi te taliban acteur taliban boy est-ce que oza fanatique direct nanga ou bien olobi no ka vérité tena lobi oza mais du fait na façon bozo défendre Fally wana te me faut kondima eloko oyo Fally Ipupa na koloba na moment oyo te pona monoko na biso mboka tolobaka ke roi botamaka roi lobango na mwa bina
Hein? Le bon, on a Congolais, lingala te, monsieur. Et mwana kosi ka utu kanga. Yango wana. Kosi eza lion. Mwana lion abotamaka lion. Eza te ke lokola aza na mwana obenge niau. Te aza niau te. Aza ma lion. Ndenge mo pena fali. Fali azalaka ne deja fali. Batu mwa mingi baloba sikoyo te. Abotama fali. Moma na ye koki akomi fali azo continue fali. Partout fali aleka. Selon Nenga Salama Kamunae, il est toujours Fali Poupa. Année passée à 2022, aucun musicien dans le monde, musicien mon côté dans le monde, a bêti spectacle ou a na stade moko plus de 120 000 personnes le la Fali. Dans le monde, même en Amérique. En année 2022. Na 2022 mo bimba. Musicien mon côté dans le monde, où a tondi si stade qui a plus de 120 000 personnes. C'est Fali Poupa finish. Et ça, record de Mobimba. Donc, Guinness Book, ce que j'ai été côté, Kapona Makamba Congolais. Bon. Pour na Congolais, tozongi susu na question tali organisation de continuer en Okaka. Oui. Tomoni que na ba date nyoso bokalaki avant. Botikali ko intéressé diaspora congolaise ni presse congolaise. Oui, ça a. Bo intéressé bango te na date liboso. Bo intéressé bango te na date mibale. Date mi ça tout boye ko intéressé bango. Donc je ne sais pas moi. Bo meka na ba date so mona ki na bo yeba ke ko simbate. Date suka fo bo samba bango ko simbati. Parce qu'on a date suko bo je ne sais pas moi bango ba ki et pas na bino que beaucoup de bonne organisation ou fallait pour me taper bino benga ba journaliste wana to communauté congolaise o ezala rakuna na ngula to bino moko nde bat besoin ki de wana bo benga bango pour passer la publicité publicité mon côté ba sale libiso soto benga ki pona conférence de presse bon bino ba intéressé bango n'est-ce pas. Oui, yango nazo kende kuna nazo commencer nga mutuna très bien nazo répondre. Okay. Presse ya Congo o babengi diaspora nga na yebi bango nyonso te. Bule ke nga mutuna loba lingala mnaza na contact na mwa makamba lingala na yebi bango nyonso te. Siko mituna yemoko Valdano yemoko Kebo so ba yebi atate. Bon, problème siko ezala ni nomoni ba langage mususu na biso bangole simba te. Yozo ya coopération, lilobelobi bien, coopération, coopérer. Eza opération moko to salango biso mi bale yango ezui parole ya boso ko ya coopération, opération deux personnes ba osala. Mais mususu azoya déjà na esprit que on dirait soki yete yo ko salango te. Diaspora eye na ba mwa mangungu ya boye. Tomekaki ofoso lana biso soki bisote c'est mon frère Limbi Sanga omoni ye moko fali na page na ye soki atie publicité na ye nombre ya ba visualisation nombre ya ba curtida zani na commentaire curtida ko emene like nombre ya ba like nombre ya ba commentaire na nombre ya ko partager presse moko te ya diaspora na Angola soki akote ni elekiango nga moko taliban soki bomoni na ba page na nga ya réseaux sociaux soki na tie publicité presse na bino moko te lekinga omoni ke soki tolobeli presse tozoluka nini tomona nini like commentaire et partage alors nga moko atakuti bosangani bino nyonso na niveau Angola boleki na bino nga te alors que fali azoya kobeta pona bangolais azoya kobeta na Angola rapport ya kotinda libanda ye moko fali na ba page na ya ko chango eleka biso moko pe tokocha. Est-ce que vous intéressez bon OK, là otuni bien. Là c'est normal. Bino ne batu sala ke bon diaspora niveau bon memelaka forme na bino sala journalisme. En tout cas avec tout le respect eza susu ya niveau ya falite. Nazo sang sabino nyonsute quelques journalistes et quelques programmes. Formo ba memelaka journalisme na bango eza susu ya falite ezala ya ngata libante po bokena nango na ba polémique ko comparer babiloko mona ke net ezanga nango mwatina ya ko tumbola ya ko inventer ba info pozwa kaka mutu po aloba nta biso fali lelo na niveau donc moi ekuto memele na ba jewana ekosimba te nga moko taliban bat balobaka na Angola je suis toujours moi-même taliban. Et total la kanaba like
nga sina mona ba journaliste mususu azoyelanga na telefone na ye o naza en direct awa na taliba moto otala vraimen boye nombre ya bato baza na live na ye mutu moko kaka mutu atali vraiment bon soki na répondre ete o taliba aza sadu kuzido aza songolo pakala zela comme exidish e amena ndenge ya respect mutu arépondre kaka nta tokotisi mpo na nini eza ke bon eza mosala bosalaka yango bato batalaka bino te bino mpe tozo néglige te bato batalaka bino mpe mpo na bafanatike na bino me bamisusu bayaki na bacondition ofo kofuta biso autant mpo tosala bino matière me na kozongaka à part avant conférence kutu avant conférence nayebi ke conférence de presse nyonso ozala artiste soki a niveau nini yo moto bengisi en tout cas intéressé bango mais c'est normal opesa ata mwa mbongo ya transport c'est normal mais soki totali bien bamisusu mpe babundanaka eza conférence de presse ya nani ya maison ya production azoproduire Fally Ipupa bon nga na banda ozela kaka après 10 mais bayaki soki 20 ou bien 30 na kamwe kutu nga je crois bon nga natala na kaka nani Sandra Kimpala nayebi Willindek, bon, Willindek, boa tarde, né? Mokamba Willindek, aza parmi première, comment journaliste à Salananga programme, oyo ya diaspora, Koloba Lingala, je le respecte, Nayeba Kape Migeniema, comme papa social, né? Papa Ngeli, comme Migeniema, tudo bem, né? Sei que estás em França agora, oza na France, na Paris, on a mon frère, continue na musala na yo ndengo sala ango très bien. Soy botuni Migeniema même à l'époque, yo moko sando ebi, na kangama na yo lingi musala oyo, formation, Migeniema tangango, côté lango classe pe. Na kalezaka beme, akei, andimi ba conseil. Mais ba msuso, omona journaliste, bon, Nzambe kaka. Nzambe kaka. Oui. Tande to sali kete to bengisi c'est normal. To sali émission ya conférence de presse leki nango pe bien. To sali na parceiro moko a bien, parceiro partenaire résidentiel Social ya Social Soba na Golf Doge mon frère Mpanyama kuna Uiji kuna Bakela du Zombo. Mbote pona yo, mon irmão, abraços. Dès to sala conférence de presse l'équipe bien, ba journaliste jour wana baliaki mo eloko, ba melaki mo mai, bazwa ki pe ma transport, bon. Na ebtende ni bazwila ki ango me, na ebi ke ezalaki enveloppe bien, ce que ba sala ki distribution. Na ndenga mabe wana etali su talibante, etali su sobate, ouais, bon wana etali biso te. Wana etali susu bisote mais to respecter na sala ki promesse jour ango ke ba journaliste ba ozala na kati po ba landa concert po ba sala après ba analyse na bango nga pe na cumplir liloba nanga cumprir ke mazinta wa ja se kwa cumplir isso aí promesse na sala ki Willindek na pesa ke ba fita po mo eto pesa credencial ezalaki te po ba credencial ba falsifia ki ango mais ba fita auto salela ki moye ba falsifier zalaki te po ezali na code pin chip ne carte sim na kati ba falsifier ki te nde topesaki ba ficha bon oyo ekoelie soki adistribue yango na nani soki nani nga na oyeba te po ya sengaki yango na nkombo ya association na bino ya bajournaliste mais bajournaliste baoréclame que bino boutilize bango po basala publicité na date oyo botiaki wana boyokana ye na bango basali bino publicité batie babiloko na basite na bango eyeko koma 1 jour ya bobenga yango ni jour bameka bainstrument tobenga yango ni balance jour ya balance bajournaliste baya yo kaka taliba mitoteleme na porte oui oboyi bajournaliste bakota ata na balance omona bilongo na bango nyonso nde bazalaki na conférence de presse mais obalukeli bango ozoyeba bango lisusu te bakota na stade na balance oboyi mokola concert boyokanaki na bango bokopesa bango bafita oyo eza ya bajournaliste oyo epermetaka biso ke tokoti omati mpele ya mosusu na podium ofilme to okoti na caméra na yo bopesi bango yango te e après boye kopesa bango mwa babillet oyo ya bato ya ndenge ya 3500 po epermettre bango bakota na kati ya porte mais sans caméra donc boutilisaki bango borespecte maloba na bango te et surtout yo taliba mpena moto olobaki
mutu mususu te yo pena tali mutu lobaki pena ke yo nde okopesa Ok. mais kaka yo ndo baluki liba Bon, mon que niveau lobeli yango on dirait yo moko pe lobi hein. Olobaki ou bien ozoloba ngo sikoyo. nazali parti parmi bato bazalaki na conférence de presse bongo te décrit bon Tour à conférence de presse na lobaki bien ke kozala na concert. Concert journaliste pas ça l'analyse na ye. Eza kaka te ke fois kota na caméra pour za ba image. Contrat ya concert a Fally Ipupa bakozwa image kaka bongo te pona exclusividade da imagem do Fally, exclusividade que ajuda aí. Eza como na kitoko bolobi, exclusivité, c'est que tá certo. E a imagem, ah oui, faut comprendre vraiment. Comprenez, c'est une personne qui parle portugais. Yeah. Então, pona question a imagem réservée à Fally Ipupa na lobaki yango bien, moyeba zwa ba image ya concert exact. Ok, tozokende bien. Balance, pona nini na boyaki balance. Po bato bazalai déjà na intention ya kosangisa ba image, po babebisa kaka réputation ya concert. O bazui ba image na balance, après ba monte yango ba bwaki on na ba réseaux sociaux o concert eleki mais vide. Tant na yo comprendre loko yo yango monaki ke na telemaki jour wana na bimisi na bato bazalai déjà na kati na bakotika la awa kaka ba musicien na biso moko ba producteur le reste bobima nde na bimisaki bato nyonso basali ba arrangement tout ba bongisi son ça va bon tango orchestre bando sala répétition nde tofungoli ba porte ba répétaki ka le même jour wana balance ya balance na répétition. OK. Nde tokotisaki bato ya kosélectionne pe po bamisusu babandai déjà komanke na respect. Okay. Ya komanke respect vraiment. Bon, nga nayebi te nini lelo ekota na mtu ya bato baloba alingala ke kofinga mama moninga ekoma eloko apete. Alors que na kala yo po ke nofinga mwasi fo kokanisa plusieurs fois. Omoni ke Bible pe zoloba ke soki honore papa no te na mama na yo. Moi vi na yo ebonga eza te total la Congo pona nini ezobonga te tilelo. Po batu ba komi na niveau ya ko manquer ba respect na baninga na niveau moko incroyable. Yo zo respecter mama muninga te, ndenge mo pe o respecter ya yo mama te. Mais ba msusu ba ko benga ma ba warrior o ba guerrier mais ye moko peka mutu liboso azo manquer azo tosa te yango monaki ke nga nazala mutu moko asi direct. Nalinga zigzag te. Naza direct. Onga na lobby comme ordre, comme norme. Biso nyonso photo tosa. Toyokanaki côté mon côté ke panda balance ba journaliste po baza na kat bazo ba image. Toyokanaki place wana te. Pona concert toyokanaki ke ba journaliste ba kokota normal kokota ezate ke na kota na billet ya VIP ou bien ya moins. Ezake okota na stade. Après kokota na yo nga moko na yebi soki na osala nini na kati po yo journaliste ozala l'aise. Po journaliste osala nini misu no emoni po na réserve image ya artiste moyo zo image ezate okomi na kaye no ya ba notation yo zo sala ba mituna est-ce que zo bimaka na muto préparer ngo na papier c'est normal na kati pe zo tala bon son na ye de 0 à 10 na pesi 11 po ezala mabongo lumière de 0 à 10 na pesi ngo 12 ezala ibongo, oui. Et so totali podium, awana kutusuka. De 0 à 10, na commission na 15. Au sali yango après aucun na studio, ozi décris, hein, journaliste, cameraman, au vandise liboso, au bandio tanga, oh yo sali comme balance, ezaka ateke ozwango na image. Po bato bazala kuna na kati ba monaki yango yo moko pe o monaki. Soki okosi o mona make mutu a commenter. Boya olobananu ke bo critiquer au son, au image lumière ou bien podium okozwa gaffe mon côté place wana donc 10 sur 10 te mais ba 15 sur 10 balance batu bakokota te bozela jour à concert mais batu batondi kuna na jour ya balance pona nini bozela concert bino boyeli concert boyeli balance te n'est-ce pas batu basomba ba billet pona ni ba ticket pona ni pona concert bon bokesa ni na jour ya balance
jour à balance c'est que ba producteur na artiste na orchestre c'est fini. C'était ça seulement. OK. Jour à concert Willy Ndeke ayebi bien que na pesa qui est ba fita po ba kote la na stade. Kokota na bangonga na yebi se bo kota ensemble bo benganga boza na numéro tant bo koma na to chebino ba fita bo kota parti a kati ya stade to zalaki na ba credensial moko etambola kana kati ya stade soki obimi e perdre validade na zela Willy Ndeke boye ayaka te zongisa boye ayaka te ba warrior baza témoin que Willy Ndeke bakangaki kokanga na jour ya concert. Pona nini bakangela ye en tout cas na ebite me babenganga kana presse que Taliban yaka a po bakangi Willy Ndeke na ba policier. Ye na un jeune warrior aussi bon comme on est na yebi penza te mais to kutana ki na mois de réunion je crois tant sola ki na ba warrior bakangaki epe wana kote babotolaki ba téléphone même Willy Ndeke ko botole téléphone babotole ba fita moko azala inango ngana sala occupé to kangisa déjà question ya concert pour ere banda okoka to démarrer na bimi na tiki nyonso na bimi na ke kutana na ba police bakangaki Willy Ndeke na sengne ya kosenga ke Taliban to kangie na ba situation moko oyo norme ya spectacle libanda awa ezopekisa to kutie na ba billet na maboko soki abanda osala nini soki ba interpréter ngo ndenge nini je ne sais pas. Seule chose quand on a lobby que na défendre que te ba bio azana ngongam na pesa ki yango ba fita oyo. Et ça que ba collègue ne ba journaliste ba ya. Ah mais lokola zala ki longona mwa noyo abanda ko teka pe ba billet. Kako na tuni yepe beaucoup te azoteka te me bazala ki longo. Yena ba ficha mususu pe na ba ficha moko azoteka ba oya okanisa nini ke yo pe ozoteka me onga na pesa ki na za cirque eza po pesa na ba journaliste. Nde na sengi na momana limbisi ba libéré Willy Ndeke a koti normal na stade bon na tuna ipete agitation ezalaki mwa mingi toyebi bien que bato bazali na stade bayebi plein o ezalaki déjà na kati na libanda stade bato bazolobela toujours mais plein ane nino tomonaki eza vide te biso nini eza pona ko confirmer ba billet ndenge totekelaki yango. Il y a des images qui circulent au moins que nani concert on dirait ça là non pia comme je ne sais pas moi plein au le plein wana bon. Bon, omoni pona ko juger spectacle. Eza net ndako. Limite ya ndako ya batu na kati eza boni. To vanda ND biso mi balé notre caméraman de Chris 3 na kolo boutique uno meshikapa msempre Lisa. Lisa né Lisa Lisa temos a menina mais 4 5 6 bon Lisa eu décrété que te limite ya batu na kati eza 10 biso to kokisi 10 personnes toza kokoka to toza kokoka te OK. Mais batu bayo kanisa te poto sentir yango vraiment que ezalaki plein au moins na place wa maneke bolongoli maneke bocheku na mutu awana ba sentir que plein ezali. Donc quand tu parles il y a nombre ya salle biso, exemple pesi ya salle ouais so que nombre na bino na stade gouvernement takatela ki bino to mais bien sûr eza gouvernement yo ebi que stade ya Shkokero eza na simanda kwa président de la république oye bango salle na biso ya Shkokero stade eza na sima ndako ya président de la république eza te musika na sima ekangama mwa ngomba ka omona ma likolo wana space ya président de la république de na sona makelele ekoma ati kuna yo ebi ke biso tosenga kosenga jour wana po président alala kuna te kendane na musulo bo eza ba question ya sécurité mais na bimisi yango kaka c'est normal mais po atikela biso temps ya concert po sinon te balingai bakata ngo minui na lobeli nombre ya bato nombre ezalaki ya kokoka selon ba calcul na biso po biso tosali nini comptabilité na biso tosaleli yango nombre ya batu verso prix ya babillet tolongoli ba couche tu nyonso esimbaki nango mais plein wana ya full tozalaki na limitation donc na limite na biso ekokaki po soki totali pe stade bato bazalaki na kati
podium otali yango na boye ngambu nyonso ya gauche na bakiti plein me ngambu ya droite ezalaki ka na bakiti vide me na se nyonso plein esalaki ke bato bazalaki libanda stade po biso tomatisaki na drone tokangaki kare moko après près ya 1 km donc po leka kaka place wana fo mizala deja na biye no na maboko baporte mosusu ifale bakotela bakendelaki kuna te po ifale pa yango nde pesi ti na sécurité ya président de la république bavandi wana bato ifale balekela na ndenge ase batourne bakota place wana mais sécurité ezalaki makasi bandeko na biso bakongole ti lelo toyebi na biso bien ke balingaka bapolisier te congolais na mboka ngani mingi alingaka policier te mpona question ya légalité omona va mutu alata bien ndako abien nyonso abe me soki totali kote mikanda ezalaka nango te yango omonake kobanga kosala soki bamarke nini sandra kimpala nayebi te soki bokozwa image oyo pito na question etali ke o organisation o format ya stade sala zoom format ya stade yango oyo simba bien kolenga te s'il te plaît parce que correct ya ozozwa yango bien so totali koto nyonso esali vide yango nde kote podium epesi mokongo na baplace oyo nyonso tozomona ke etie couleur na mesure bazosombaka batike ezozwa place wana osombi tike na yo okangi place biso awa totie marke osombi tike na yo totie marke yango moni ke bato baloba nini yango yawa résultat biso mo tosali comptabilité na biso babillet na biso mais bien sûr nafali ye moko mpe azwa accompagner nyonso yango ekomai na moma moko te bato bayaki kutu fungola noka baporte telema bato tu basombi da babillet ndenge biso tozosalela fali lwa na biso ya ngolo eza différent na bamboka mosusu mutu soki asombi billet na ye oyo ayebi na place ne akovanda soki akomi kuna kuti mutu mosusu soki funda biso na tribunal biso tozwi problème po totekaki babillet na baplace omoni ke osombi billet na yo na place no okovandela eza deja wana eza te ke okoti no kaka ovandi kolongola bato bazalaki na pelouse awana nde okoti nde place wana me na bakite super VIP place no akovanda na numéro nango eza na kati ya billet oui c'était comme ça donc c'était comme ça boyoki on peut dire que sur peut-être 100% ba billet boteki ba à peu près combien de billets bon en tout cas 90% hein. 90% to 90%. Oui, c'est ça qu'on dit 90%, 90%. Na boteki 90%. Ouais. Tozongi lisusu na makambo Petit Fally. Tomonaki délégation Fally po bayaki na Petit Fally. Petit Fally obizon su toyebi azali pe parmi ba musiciens bayaki awa. Mais tolandeli na source Petit Fally ayaki na production na binoti. Donc Petit Fally ayaki na compte production na binoti, ayaki na compte production ya bato monsieur ba Wario. Bawarrior babengisaki ye bango bato bazulaki ye visa mais ayaki kaka nzela moko na bamusicien siko ntango ekomi awa dokwa yo mtoki nyonso bamusicien ekomi awa Petit Fally azalaki na show na ye fo abeta yo siko remarke ke Petit Fally aza na bagaz na ye donc Petit Fally alie na bamusicien na succès siko fo abeta concert wana taliba yoki motema mabe po mbongo yo aliaki mbongo tomoni ke Petit Fally aosala mbongo ye lokwa alie mbongo te akangi kaka Petit Fally na loboko ensemble na ba musicien les kozonga nzela moko donc obomé Petit Fally na show na ye or yaki ni na compte ba musicien te il fallait que pas on appelle sur na ba musicien fatika la pona show na ye so yo yiga lukundu kaka motema lukundu lokola yo rolia na mbongo te ombiti Petit Fally maboko yo wana na ye kiti na louf na ba musicien donc to mito o éclaircir sur nos places tel ben on comprend on a peut-être ces questions à langue affirmation nyonso yo eza mutuna osali o affirme yo moko pe okanisi bongo olobika oyo batu balobi information oyo na source ah bon na information na source na bato babengisaki Petit Fally awa yo yena Petit Fally omoni ke Petit so atikala na ngula ko sala la te ko bazo ke no belela partout ba bi ngape no raté tale ngai wana na ba musicien Praja Petit Fally na yeba qui était OK c'était toute première fois na monae na yoka pe Petit Fally
Musicien ya F victime ngam na kina zo bango na Congo. Ba na condition bien. Parmi ba musicien ba orchestre ba yaka ko uta kini na ndenge ya nino ya frontière terrestre. Ba na ba condition F victime ba yeli bazanante. Orchestre ba yela kinzela lufu. Ba yela ki na Macon. Macon biswana ya munene Macon spécial. On a kati climatiseur qui te kola les sango net na avion. So batu ba ebi ba bisi wana. Yango ne ba yelaki. Kaka bango 28 personnes. To kwela ki likambo nini. Bat ngai batia biso na moi moko boy. Alors que ce n'est pas bon. Biso to za na liste ya nombre ba musiciens. Attaque journaliste oyebi bien est-ce que Petit Fally aza membre ya orchestre Fally? Mais ayena banani namta yesi groupe Fally na Angola. Ok, ozo comprendre déjà makambo nezo kendele ne biso toke kozwa nombre ya bato toyebi ke baza na liste ya ba musicien ya Fally ya F victime. Koya tozo ya bongam na kendaki ti Congo. Bon nasukelaki na frontière bat ba mona Congo ba bula toujours Kinshasa mete nasukela ivema na Louvre na frontière. Na ngambo vraiment ya Congo. Biseye ngana zui 26 personnes il fallait nazwa na traité nyonso ba traitaka ndenge ba loi administrative esengaka tozo katsa bobo na mona ka bazo signaler ngake moi 2 personnes batikali bayaki pena bango. Mais 2 personnes ba uti wapi. Sur 2 personnes ont été na résoudre déjà problème ango. Dernière personne c'était Coco Dilasso nyonso pe déjà ça va. Wazala na liste était mais na ba dernière minute à kota ki na liste. Ngana kangisi déjà natala koto boy metoza ya kokoka. Ote moko susu atikali. Petit Fally nga bando kaka Petit Fally ke na silika. Mais bino boke no benga Fally Petit est-ce que za muta niveau na bino te bazolo bela Fally te. Bazolo bela mutu mususu. Oh un certain Petit Fally atikali. Bon, nasala kutu na mwa makele na kondima te bino boke no manke Fally bo benge Petit azamta age na bino ote ba olobela Fally te bon me bazo lobela nani ote Petit Fally asala makambo boye soki na internet soki na TikTok soki wapi bon disi bon bolimbisa nga na zwi telefone na bengi batu botala nani ta mosusu liste oyo naza nango awa yango te bino boza nango na Luanda to tindani ba liste na WhatsApp eza quand même liste rien à voir na Petit Fally mais biso ayeli ya biso ope ko continent oti Luanda ya biso mutu akezwa ngai na kombo ya notre maison ya production eza que ozo signer terme ya responsabilité que batu nyonso bazo katsa frontière batu bakanisa ke lokola nazwi déjà visa na kokota ndenge nga na lingi te mutu ya bengisi yo oke sali ke visa no ezwa valeur na frontière fois signer terme ya responsabilité oyo kokwela yo na mboka wana eza na mutu na ye ngana koti na tuni na ba musicien ya F victime ba confirmer nga bon aza parmi ba petit na biso ça va ok na zongi na DGM baloba DGM bon parmi ba camarades ne ba lelo na obenga ba vrai frère na biso bazana nga mususu a Congo basala avant na frontière wana mbote na inspecteur Serge aza parmi bato na kontaka na ye vraiment vrai mutu bon nga kuna yebisa ke limbisanga inspecteur Serge mais na koka ondima te kozala congolais na ndenge ozala simple ko résoudre problème na yo na normalité olobela kutu makambo etali mbongo te bon na chela ko duti kozala congolais na ndenge mabe te bolimbisi na bampangi na munu ba congolais nyonso ne toyebi lelo nde nini tokomisa biso Congo na likambo etali mbongo mususu pe inspecteur John mbote esika ozali na ngamu na biso Angola chef Mateus ya defa ne bandeko nango bamoni ke soki make Taliban en tout cas atakutu ake na mission so ndenge nini fois ça la demi tour po aya atikangaka bongo te masolo etamboli nango bien selo ba norme ya administration babakisi bango na liste na signer terme ya responsabilité na ye
akoti Angola kana bisi mususu ya mako ebanda ozela biso na ngamu mususu bamati après to avancer kokoma tokomi na Luanda wa to aloger bango na résidential social Soba ko aloger na loger bango to zuzui ba chambre total analyste boye na résidential Soba pe kombo ezate po bango bazali pe déjà na liste F victime Soba kuta bengi singa taliban oike tozu mutu moko amage na ndeni bon muta solo ikana ye Soba pe asololaka bien mon frère Soba Sosel habite kadiambu ko wana mapoto traité ba makambo na biso ndako tolobela yango na Kikongo na Soba donc tokoti na Kikongo na biso vraiment impanya membote tovanga mambo maokulu ito maluta tolukeli place boyebi bien que question tali hôtellerie et tourisme ba étranger so ba côté bino na hôtel bo pesa ka ba passeport tinenge ba signer ba kombo na bino bo zuzu ba chambre bazwaka ba photocopie wana basala nini ba tindi na sécurité ya mboka ba yeba ke à partir ya moment wana na hôtel wana bazui ba étranger tel baza place wana na petit fali pe kombo ne na kati tokendo sutuka boye petit fali baye ko zoye na batu moko boye o ba warrior bango ne bato azuli hôtel moko quelque part alors que passeport ya petit fali ezotambola nanga ponga mutu na signé terme ya responsabilité aye na F victime mobimba entré na bango na sorti na bango na signé déjà na frontière que bazokota lelo na date ya lelo le 18 sorti na bango le 22 omoni que na signé déjà nyonso naza calme bon so ba bengi nga c'est préoccupant nden na bando benga siko na localiser petit fali po eza question ya sécurité eza te ko akobwaka ngunda nde batu musu bakanisa eza question ya sécurité ya mutu omoni so ozwi mupaya na ndako na yo nyonso ekokwela mupaya na atanke aza na kati ya ndako na yo responsabilité ya nani ya yo kolo ndako na bando luka petit fali na sens wana me batu bake ozwi lango te taliban a freiner petit fali te eza ko freiner te eza préoccupation na mboka esika uti na famille na ye nyonso ayebi kaka ake Angola na activité moko ya fali na frontière to signé kombo eza na ya taliban muta signé responsabilité na kombo ya maison na ye moko en première personne kokoma kuna boye bo perdre ndenge nini likambo eko elie boye asali accident ba assassiné bon moi babiloko ebele kosalema omoni ke ezalaka bongo te ti na yo comprendre ke ye moko pe kote akendaki asepelaki te ti azongine pe kaka na résidential Soba na jour à concert na yo comprendre ke ba warrior ne babimisaki mbongo moko boye bapesi yango na ba soki na nani abimisela bango visa ya ye petit fali bapesi pe soki pe bambongo ya transport soki pe basalaki ndeni yo baprofite kaka ya biso transport eza oprofite te tofutelaki yango mbongo bokende na otuna na mako wana mpona nini baorchestre mosusu bamusicien mosusu bakoka oyela mako te mpo mako eza pri ya osakana te natinda mbote sali pa vie kasetula vie na biso awa mais asala ane na mako principal ya Congo mon vieux Kassetula, un forte abraço mokota. Valeu pela garra e pela facilidade da nossa negociação. Tu vois, bayeli na Macon, baye normal. Donc mutayeli na Macon na oya yeli na avion différence na bango ka temps. Ka temps, po sino te qualité na kati eko kima nango mingi te. Donc situation à petit fali c'était ça. Après tout, na yo comprendre que ba warrior ba bongise lié concert. Nga ba bengi nga na culture biso poto beta concert culture epesa autorisation administration epesi ministère ya intérieur pour na sécurité epesi ba protocole nyonso to esalemaka bayo omona susu mutu mo ba bimisi ya ye concert ba solliciter bango te nini te me mutu ango kaka akoti Angola na kombo na biso donc eza neti bozo salisa de activité me bino bo foti kaka pona moko omoni ke eza neti bozo comment que affintar ne ko frauder l'état ce n'est pas bon de ba benga qui c'était bo expliquer nga qu'est-ce que se passe ba jeune ngo ba yo sola na nga na ndenge ya manière ndenge sengelité
donc eza neti bagene nga kogene taliban yo mpe nani o soki nani soki bozoconfondre nga eza neti ke bokutanaki na angelu moko boye boconfondre mpo boza deja na lola bonéglige Jésus-Christ alors que solution ya makambo yango na maboko na nga me bino bozowelela coopération na ange mais na ere ya solo bosentir vraiment ke Dieu le Père, le Fils na Saint-Esprit tokangami biso misato na olobela Valdano Kebo nanga taliba après ba misusu batikali ba ange libanda ya porte po biso tovandaka biso misato solution tosala nini te na tour na bango mpe tala bayeli biso bamasolo ya boye décision na maboko na yo taliba nga décision eza normal nasalela ya norme liboso deja bamanke respect à part ça basali makambo efale pas oleba reconnaître erreur na bango bazo reconnaître te bani balakisaki yanke o taliba oza mutu te tokoleka na biso yo tokende solola na Valdano bien na Kebo obosani ke soki osololi na Valdano na Kebo osololi mpe na taliba soki osololi na taliba osololi mpe na Valdano na Kebo c'était comme ça na dernière minute bakomi make o bakende osolola mpe na Fali Fali abiki tala eloko moko na comprendre na bagene yo surtout taliban aza direct alinga zigzag te oyo ya kodeside yango ekosalema simple comme ça tant babengi nga taliban décider nini nga na signé sorti na ye na frontière na expliquer nini yango mata na bis toke simple comme ça. Donc c'était ça, vous comprendre, les responsabilités à Taliban, donc on aura ensemble, n'a pas musicien. Taliban, déjà à la fin de cette émission, conseil nous on peut la communauté congolaise et puis moi bambote na bato balanda biso. Bon, nga makambo etali bambote boloba neti dédicace ne mabanga soki ningo. Na yebi yango te, nga so na pesi mbote na mutu eza ke bimi au fond du cœur na ndenga intérêt te. Oliboso yemoko na aigle Fali Ipupa el maravilloso jeune na biso musicien Afrique oyo azosala te azala ane déjà fierté Afrique lelo akomi ya monde Fali aza parmi baartiste donc patrimoine mondial ya humanité artistiquement parlant mpe na kibomoto oye moko nano kibomoto na ye aza poli discipliné bien éduqué, donc ba musicien belé ba landa vraiment exemple à Fali Ipupa. Ba conseil au Fali atikel nga en tant qu'artiste pour Fali et bien que je suis un autre artiste. Ya ko vanda vraiment que Taliban na musaleza boye. Na o na miyebela ki déjà, na o Yesu so baki selinga. En tout cas, il faut que je parle toujours Fali Ipupa là outier. Merci beaucoup encore une fois. Au laxi vraiment que kotambola na yo mutfwa kola toujours mutfwa zwa grandeur toujours merci na pesi mbote na F victime nyonso orchestre mobimba en tout cas ba toucher pe mitema na biso baza très bien là où vous êtes bambote ba Jinoliaki Walo po ba komo betikali Nathan agora começou a bloquear, tá vendo? Tem o Natan, todos do F Victime, né? F Victime, aquele abraço, muito obrigado. A Maison na Bissau é a produção Lukizaya Mokonzi, eu com Valdano Lukizaya, Kebo Lukizaya, ngamo petalbana na mi PCP mbote, depois eu tô tangi maison yo, te okuta toujours trois triangle oya kokangama Kebo Valdano na Taliban. Na mpesi pe mbote ba collaborateur na biso mususu pe bazali Glody Lwa aza parmi ba collaborateur na biso soto lobe ba warrior nyonso pe Jules Mundeke na pesio mbote merci na force opesi pona concert oyo pe na kotala na Soba Sosel esika ozali yo moko Sandra Kimpala parmi bato apesanga ba conseil belé même na ba mituna nga ko bouger mingi ce que muto bengi patience na koyoka nga moi liloba toujours opesa force po bat bakansa kete ka mbongo mende mute bongisa maka ona che mbongo na nga jeté bat musus na nenga se bazali o ba jouer pe rôle moko très important kana liloba pamba
yango merci na nyonso na force bon na bafanatique nyonso afali bawarrior d'une manière générale na Angola tozela formule 7 ezoya mpo concert wana ezalaki mélange mais totraite sikoyo question ya lancement officiel ya disque na Angola mpe totraite likambo ebima na niveau ya Fally Ipupa ebima te ke na ndenge ebima ya soki banani bamisie te na niveau ya Fally Ipupa c'est ça. Asandra Gorek tami acha mon propre warrior né. Então obrigado. Eu ainda não acabei. Quero agradecer o De Cris, teu cameraman. Quero agradecer a Clara, a Lisa, né, que são mais jovens empresárias, empreendedoras, muita força no vosso negócio. Esse espaço onde nos encontramos, da Clara, onde encontras tudo de bom, desde roupa, cabelo, cosméticos, acessórios. Naquela união na português, né? Mas diaspora pe boya o somba awate, mais soi boye pe visite. Bon boya o visiter maison na biso a boutique moko bien, né? Ya Clara, nanga msupe to okuta Lisa. Nyonso savo oyo oluka bilamba bien ya batanango okokuta tona na époque ya verão, inverno, outono você encontra aqui muita variedade, por isso obrigado por cederem esse espaço, né? Parabéns. Eu acho que concluí, né? Todo. Quant à moi, je vous dis au revoir, big salutation à Miguel Niema. Olha, como eu não cumprimentou Miguel Niema. Miguel Niema, solo la bien, solo la vérité. Tenape sape mbote na 2 personnes, c'est très important. Yelo na yo comprendre que nzo kande surtout salva programme ya boena bino fo ba mbote zangate. Et pas Nati Lokole. Nati Lokole, ouais, première fois en tout cas impression ezalaki bien te pona makambo ka ekwela ki biso, mais deuxième tour neo esali ke bien baye. Tosololi kitoko même ye moko ake déjà na image mususu ya Taliban nga moko mpe natikali na image mususu ya Nati Lokole. Merci na nyonso tosololi totambusa makambo yango eza toujours na cadre musala na Miles aussi kombo yango ne Miles não sei se conhece. Eu conheço Miles a partir do Congo mas teve cá daí na Bissau. Merci. Bon naozonga susu merci nana natindi pe mbote na Willindek toujours zwa susu mbote nao na toi encore une fois Sandra Kimpala Ngenga. Merci beaucoup Taliban, de Chibangu, big salutation à toi, à Miguel Niema et à Aimé Sokofere, Dadou Daximiala, Tatiana Boya, Office Single Boss, Anadej Ngenga, Benedict Sulambi et à toute la famille Ngenga, à Madame Clara, Lisa Kingisi, Bambo Tebe Nabuno, hein? Bye bye, bye bye, bye bye. Pas solo la vérité.